Ne méprisez pas la prophétie, mais plutôt analysez yango. C'est un homme de Dieu et un bateau ba bika na grâce ya papa wana. Et un bateau lo ba bon témoignage na ye. Donc il faut critiquer dans les sorties, donc il faut critiquer ndenge bato nyonso te. Mutu na mutu azana lo lenge oyo amona ke pa. Et plus Bible zolo ba mosakoli ya solo ayeba na kasoki alobi makambo salami. Nde aza mosakoli ya solo. Wana makomine zoloba okoyeba mosakoli ya solo oya zoloba makambu pe makambo yango azoloba ezokokisa malolenge azana tante ya kokende ko retirer to pe ko longola o kolo alobi certainement soki kolo alobi mais oyo mutu ekomi ki a retirer a senga pardon c'est que carrément zo mona keza o ewutaki na kolote eza o ezaki makanisi na ye selon ba analyse na ye selon expérience na ye selon ye voilà ozo mona carrément na yiko loba aza mosali na nzambe liwa na ye ki kozala ndenge moko na batu nyonso te liwa na ye kozala ndenge moko ya mutu nyonso te aza mutu oyo aselaki nzambe awi kosala lolenge na ye ke eloko moko esalama e créer différence na batu mosusu. Et là qui s'arrête certainement zambo ezo salama na kati ya kosalela de komi kopesa biso passe. OK. Ozomona nalanda ki vraiment c'est bien concert wana mais ezana mayebele et salama ki na concert wana ezana subasima biblique te. Voilà. Na soki na wiko loba entraînant nous premièrement ya ndeko na biso na esika ya idée ya kobeta ndule na ye en tout cas ezali na place moko te na makomi na landaka point de presse moko asalaki na ba journaliste interview moko je sais pas trop bengango asima ya concert et tellement batu lobaki trop asalaki abengi basaki na ba journaliste longo komanyola tango azo ko expliquer abayano ko expliquer liboso comme podium oya bandai oya betelaki concert azaki na 3 dimensions a expliqué yango par rapport ya makomi par vie lié sain na lié très sain so mona abi ba to soki ba ko critiquer par rapport ya podium tout ça qui yango par rapport ya makomi c'est bien alobaki kutu ye kutu makanisi na ye ezalaki kutu ba flambeau wana te ezalaki kutu ba kotane na bougie OK bougie ne kutu ndenga ka bebisa lisusu koleka po bougie bien aimé le tozolo be makambo wana te tina pena ko kota profondément ils ont analyse voilà de quoi le baquet ma pratique nyonso o salamaki na concert wana la plupart des pratiques c'était les pratiques sataniques. Voilà, merci beaucoup très cher internet qui vous a toujours on a pour nous la chaîne Nabino EHP Média 100% chrétien Nadi qui mikodo et belle to humanité. Ils ont même la biso. Donc pour l'instant toujours mobimba, toujours penza mobimba. Merci beaucoup na nzambe mokela nyoso ceux qui nzambe te ngana bien to kotanité. Merci beaucoup encore na la patronne maman sociale maman GH. Maman GH. Merci beaucoup na maman la sagesse. Merci beaucoup na biso nyoso toujours na kata EHP Média. Pourquoi pas Serpris Kambuzi, pourquoi pas Dédé, pourquoi pas Frère Blaise. Nous avons tellement ébélé. Alors, les gens qui ont mingi, l'homme de Dieu, alors bien à part en Zambie. Donc, à fond, on m'a rappelé ça. Tu sois naïe, naïmoko, ton caméra et qu'on faut m'amener, tu comprends, oye, Azali. Bonjour, papa. Oui, bonjour, monsieur journaliste. Oui, Zambad Bosso, tout le monde a quatre EHP Média. Vous avez téléspectateur après pour se présenter. Oui, bonjour, Bande Konyoso. Bozolanda biso de partout Bozali, dans le monde entier. Je réponds au nom du pasteur Alain Abakouk, le pasteur responsable de l'église Vie Nouvelle, Makala, donc de Nazali. Ah, donc surtout on parle bien de le visionnaire. Oui. Pasteur Alain Abakouk. Papa, invité Ningini Mikolo, message Mikolo à fond de bisonine par rapport à notre vivre dans le monde. Et que Basala Nzambe vous a toujours averti il y a des autres lobbies déjà mais habité message ni Nzambe apprécie pour la durée tout peut rester année tout ce qu'on a. OK, merci monsieur journaliste pour la motuna
tokoloba na bana nzambe nzambe tobondelaka aza fidèle aza malamu akoki te ko permettre eloko moko ya mabe ekoma na bato oyo yakela na bana oyo ya ye sans pourtant azanga ko informer bango. Bible ezoloba na mukanda ya Job, Dieu nous parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Mais le problème est que bisonde to sala ka mbela te to sala ka ngele te ya koyoka oyo nzamba zoloba tous les temps tous les jours nzambe a prévenir biso kaka na maimanso oyo ezokoma. Alors eza batu na batu lolenge bazoyoka nzambe pe lolenge message ezokomela batu na ça dépend na bisika oyo batu bazwami na ba réalité oyo bazobika pona loba na biso awa na Congo. Les seuls messages au biso kola pesa ki biso na itonga vie nouvelle et surtout mingi pona bande ko nyonso toza na mboka o na ngumba Kinshasa kola atalesa ki biso deux choses. Premièrement kotambo na crainte ya Nzambe et deuxièmement to sala o ezali o elongo bani parce que azo longola kola azo longola ba oyo bazo yokisa kombo na Yesu azo longola ba oyo bazo bika na hypocrisie azolongola ba oyo bazopesa bato tendance lokola bana na nzambe lokola basali na nzambe mais en réalité baza basali na nzambe te. Il est temps que azolongola bango dans le bito tambola na créde de cette église ezongi salité ya kotalisa bana nzambe ke to banga nzambe. C'est ça yango des important parce que nyonso tozoluka eza na sima na yango akoda na kati na kobanga nzambe ndoko bika oyo za nango comme besoin. Donc c'est un peu ça. Voilà, pasteur Alain Abakou, ceux qui n'ont pas eu de bouquet de mingi, l'objet était nzambe, ata musaraba anaye qui boudi qui boudi. Oui. Après ça rapide un message, les épinards qui le lengue banaye, on lui côté mbola topé avant ni kambo salama nzambe, après ça déjà message qui est le kambo na salama. Certainement. Quelque part, c'est le prophète Denis Lessi. Azan a raison, Azan est un bon serviteur de Dieu. Par rapport par rapport à message tout le monde et vous circuler sur internet à l'objet qui coupe il y a monsieur André Nomnene puis sur le coupe il y a maman pasteur et tout ce que monde on a constaté là de Kosalama donc c'est que pasteur Denis Lessi quelque part azana il y a marqué au imolo. Merci pour na motuna eza malamu ceux qui n'ont pas répondre yo tozonga na makomi mukie Bible zoloba ne méprisez pas la prophétie mais plutôt analyser yango. C'est un homme de Dieu et un bateau ba bika na grâce ya papa wana. Et un bateau lo ba bon témoignage na ye. To ki ko critiquer dans les sorties te, to ki ko critiquer ndenge bato nyonso te. Mutu na mutu azana lo lenge oyo amona ke pa na ye. Pour dire nazonga na mutu na yo ke to lo ba ke ya solo to ya lokuta Bible lobi na biso. To mépriser prophétie te, mais plutôt to analyser yango. Zomona akoki koza na alina nzela ya koloba makambo ya bosolo akoki pe koloba ya lokuta mais ko dépendre na biso ba etozoyoka to analyser yango na lisungi ya molimo na nzambe neto ko comprendre maya zoloba to maya lobi eza ya solo to za ya lokuta. Alors akoki ko critiquer te na mbala moko na tout ekuna loba ke eza ya lokuta to za et plus Bible zoloba mosakoli ya solo ayeba na kasoki alobi makambo salami nde aza mosakoli ya solo wana makomine zoloba okoyeba mosakoli ya solo oyo azoloba makambo pe makambo yango azoloba ezokokisa malolenge azoloba par rapport pe ya makomine nzambe. C'est que na kati wana koloba ezala makambo oyo ndeko na biso le patriarche Denis Lessi aloba to alobaka ezala solo ezala makambo ebele oyo aloba to bimoni yango pe ekokisami pe eza pe bongo. Voilà. Parce que par rapport à ma avant tous les cas, n'a pas malgré tout les frères de l'université, pasteur de l'université, pardon. Par rapport à ma tout ça, après ces prophéties, il m'a dit que les pas papa le pasteur Marcelo. Par rapport à ma loba qui lit ça, montre quelque part, après ces prophéties, il salami. Allez après, bangi ba meke un peu kokanisa yo ba pona mangama miki oui so sanga molimbis ce que par là tout le bani moni yango na lobi ne bande dangai to boya bisakolité mais to analyser ba yoka ki bisakoli wana ba basala ki ba analyse
bako sosola ete makambu oyo alobi ya solo euti na nzambe pe makambu oyo eutaka na nzambe ezalaka protéger na ye moko nzambe quel que soit ba menace oyo koki kozwa quel que soit ba attaque oyo koki kozwa si réellement nzambe nda alobaki na yango nzambe ye moko akobatela yo akoprotéger yo face ya oyo koki kokomela yo po memelo mabete mais soki euti na nzambe te ndoko mona ba effet oyo mutalobi likambu na se ya pression ya menace moko abalule mano car ezaki makanisi na ye tozana oyo tobengaka parole de connaissance ekoki kozala mpe maloba ya boyebi moko aza nango alobi mpe esimbi mais eza oyo nzambe alobi te nde okomona na se ya attaque to ya menace moko mutu wana akoluka aretire mais oyo certainement nzambe alobi kolo ye moko aprotégeaka mutu oyo atindi maloba wana mpe aprotégeaka po ke ntongo oyo ekoki kokoma to bato bakoki kokanisa mpo na ye kolo ye moko abatela ye aza na tante ya kokende koretire to mpe kolongola oyo kolo alobi certainement soki kolo alobi mais oyo mutu ekomi ki aretire asenga pardon c'est que carrément ezomonaka eza oyo eutaki na kolo te eza oyo ezalaki makanisi na ye selon baanalyse na ye selon expérience na ye selon ye voilà onaki koloba voilà selon expérience naïe, c'est un mécanisme naïe, c'est non donc aussi on peut comprendre sur le pasteur Denis Lessi. Alors le pasteur Alain Abakoko, tout le monde a la deuxième vidéo et tu peux circuler l'internet que peste bakunda qui papa na biso barut na pour système bakunda li eza mausolée donc eza basalima kavo coronacé au côté peu salle de visite. Oui alors toujours bakunda yi na butu nango ipare bata sécurité bazala wana na ebité soki eza possible d'insister image en sur na zo ki yango bato bazali o banda ko surveiller kavo wana ba bi ya partir ba iner ba moni sanza épée rouge et na sia kavo bazo ka musique allez après ba mona elongi papa ba route na sanza wana alors soki na ko tuna motuna wana parce que naebi boté ya biso mingi bolobara mingi ke soki moto akufi on a évité par rapport à l'éloquence ils aiment qui on a do ningini do éco est possible et salam bon ce que je peux dire na par ya oyo otuninga tope oyo salami na mayele na ngai na oki komanyola boyo ba papa Barut c'est un homme de Dieu azali moto oyo en tout cas asali mosala ya nzambe pe na nzela na ye bato ebele bamoni nzambe na nzela na ye bato ebele babiki na nzela na ye bato ebele pe bomo échanger na nzela na ye pe bato ebele bayambi Yesu Masiya alors na lingi pena kokota na débat mingi te ya kolobela seye pa asali oyo esengelaki mpona nzambe po bato oyo pe bazalaki na nsima na ye baindimaki ye tanke mosali na nzambe par rapport ya makambo misusu oyo esalamaka na église wana par rapport ya baimage ya makambo ebele toki kolobela te apo yango te toyeli mais du moins aza oyo aservi nzambe. Alors je me souviens nzambe anoraka basali na ye nayebi lisolo ya Eli tango nsima ya ye na baprofete abal Eli asengaki liwa ye moko Eli asengaki ye moko amiboma parce que tellement il menoncer ye comme ko lukisa ye mais nzambe alobaki na Eli okomi bomate yo ko kufa liwa ya sonité nga fona honorer yo ngai nzambe fona honorer yo face ya oyo sali liboso nanga alors liwa na yo faisait la différent okoki ko kufa lokola batu nyonso te alors nga moko na yebi tani ni esengeli nanga na sani na honorer yo domoni liwa ya Eli zaki lokola liwa ya batu nyonso te ozomona carrément na yiko loba aza mosali na nzambe liwa na ye ki kozala ndenge moko na batu nyonso te liwa na ye kozala ndenge moko ya mutu nyonso te aza mutu oyo aselaki nzambe akoki kosala lolenge na ye ke eloko moko esalama ecréer différence na batu mosusu elakisa certainement aza mosali na nzambe wana ya liboso ozolandanga ekoki mpe kozala lelo mokili ezotambola mingi na makiona lelo mokili ezotambola mingi na lokuta lelo même na lokuta ekomi na kati église même mosali basali na nzambe nous sommes lelo plongés na ba mensonge pour na ba intérêt personnel tokomi komema lokuta
alors na ekoki pe kozala lokuta pona ko tombola kaka kombo to pe pona ko lakisa kaka oyo azali ko créer li solo moko boye ko créer li kambu moko oyo salamité pona tango wana batu bazali kaka bango est-ce que nini ko lakisa keza ya solo to za ya lokuta ozomona et puis ndenge nini bakoyeba ke elo makambo wana ekosama na ngongala pour ke ba filmer na ebite na cimetière wana ba caméra cachée zala to na lilita na yeba tsaki ba caméra cachée oyo bana ekozwa image wana to ndenge nini bakoyeba ke mukolo wana makambo wana fo esama baya ko filmer bayoka ki musique ne ba ko filmer na ba téléphone ou quoi je ne sais pas ozomona alors na lobi na 2 points kolo awi ko sala eloko moko asala différence ya liwa ya musali na ye paza muto asali nzambe aza muto yo na lobi na ebandeli alors kolo awi ko sala eloko moko et ça la différence na batu mususu elle a l'accès que certainement oyaza musali nanga a honorer na lolenge moko boye vous voyez a honorer na lolenge moko mokileye ba certainement oyaza musali na ngai voilà et koki ko sala pe mensonge là c'est nous maintenant à juger ça dépend de muto ya moneli yango oya yokinda koyeba ndenge na ko juger yango. Voilà, merci beaucoup très cher internet. On a rappelé bien qui nous a le pasteur Alain Abakouk. Donc il y a lelo na tikili pena tanti. Donc tout ça on a pour analyse mambo sur les leka. Donc par apprendre tout ça vol sous ngana yi. Donc on peut ce programme na yi on a kata EHP Media. Donc pasteur Alain azab na kata na azab pena espace awa. Voilà. Donc lelo vu qu'azam na liboso ya awa on moni tous dans année on a banalise nan parce que na moni prophète mort na kata chaîne awa oyo on s'en est banalise oyo. Donc na kitité mais par rapport na ngande na moni namti. Le pasteur Alain Abakouk. Oui. Par rapport à concert, il y a frère pasteur Moïse Mbi. Oui. Et puis si ma polémique est belle dans le internet, entraîner, blog Simaki, invité na yo, n'importe ce qui autant qui a monté au coucher en nini. Oui, Natala Kiango. Il y a le bosso na kolobana nous pour le pasteur Moïse Mbi. En tout cas, na CP la Kanaye. C'est un homme de Dieu. Alobaka bien à part ya Nzambe et azo sala musala ya Nzambe oyo ezomona na pe na miso ya bato na part ya Nzambe. Alors par rapport ya ko juger ba effet to ba makambo ezo sala manakati ya ko salela de komi ko pesa biso passe. Ozomona na landa ki vraiment c'est bien concert wana mais ezana maebele et salama ki na concert wana ezana subasima biblique te. Voilà. Ce qui n'a pas loba entraînant nous premièrement, il y a des konabiso na sika ya ide ya kobeta ndule na ye. En tout cas, ezali na place mon côté na makomi. Na landaka point de presse moko sala ki na ba journaliste interview moko je sais pas sur bengango na sima ya concert et tellement batu ba lobaki trop asalaki abengi bazaki na ba journaliste longo komanyola tango azo ko expliquer abayona ko expliquer liboso comme podium oya bandai oya betela ki concert azaki na 3 dimensions a expliquer yango par rapport ya makomi par vie lié sain na lié très sain ce monde abi ba tout ce ba ko critiquer par rapport ya podium tout ça qui yango par rapport ya makomi c'est biblique parce que dans l'Ancien Testament na kati église ils ont divisé par 3 ils ont la place ils ont saint ils ont la place ils ont très saint ils ont la place bengi par vie tout à fait Zolanda mais makambo wana ndeko lobi na boyebi bangai eza makambo ya Ancien Testament le lobby so ba tozobi ka Jesus na bondeko bwa kalate les lobbies sont tous basés na bondeko ya sika. Nous sommes les lots na bondeko ya sika tozobenga Nouveau Testament. Nous sommes plus obligés ya kobika na ba pratique ya ba Ancien Testament. C'est que ndeko abeti musique na ye azongisi biso na lolenge ya Ancien Testament na lolenge ya kala. Oh, c'est pratiquement impossible. Tant que ba na Nzambe o tozali Bible lobby ceux qui Ancien Testament ezalaki na bambilinga te ezalaki na ba défaut te ba kokaki ko sala bondeko ya sikate ceux qui bondeko ya sikeyaki c'est parce que il y a des défauts il y a des choses oh lelo yonanga to okili susu ko pratiquer te na kati ya Ancien Testament ceux qui lelo to ko tangaka yango c'est juste pour prendre les exemples koloba na batu ete soko sali makambo okosuka lokola ba oyo basukaki koloba na batu ke makambo oyo longo banite pona Nzambe
nde tokoki so ko pratiquer yango te mais na kotala na musique ya ndeko wana makambo ebele salamaki eza makambo oyo déjà kolo na biso apekisa alors comment tokoloba kezali malamu en tout cas on a eu koloba ndambu yango ah bah toujours parce que ok na on a lingana mo ma kasi puis ok na mbangu bah non clair non c'est que concert wana entrée ado basimaki wana habité au raison baboyaki moto na pelouse pour compléter la bougie et alobaki kutu na bandeli na landaki ndeko soka za zo landanga nzamba pambula bisika zali alobaki kutu ye kutu makanisi na ye ezalaki kutu ba flambeau wana te ezalaki kutu ba kota na bougie OK bougie ne kutu ndenga ka bebisa lisusu koleka po bougie bien aimé le tozolo be makambo wana te tina pena ko kota profondément ils ont analysé voilà de koloba ke ba pratique nyonso o esalamaki na concert wana la plupart des pratiques c'était les pratiques sataniques. OK, c'était les pratiques démoniaques o tokoki ko pesa otori ko tolérer yango te ndeko azana mongongo ya bien ndeko ayembaka bien mais loko ezo sala pasi babiloko biyaza ko lakisa biso esengeli te pona bana na nzambe esengeli te pona baye bayambi Yesu Masia azala mokondi pe mobikisi na bango esengeli te pona baye bazobika na bondeko ya sika esengeli te pona biso nous sommes pas obligés à komona makambo wana c'est que oyo tozala ngo besoin à présenter biso Yesu Masia à Nazareth oyo tozala ngo besoin à présenter biso la nio tozana bosenga te koyeba ba pratique wana tozana bosenga te koyeba maema so esalamaki wana pona biso église et ana placité. Voilà on a eu koloba purement satanique. Voilà, merci beaucoup Nala patron maman GH. Merci beaucoup à toi Préfina Kenge abonné na biso monene ya tonga et bien ce qui les mecs côté bon ramener sur le mbango. Pasteur Alain Bakouk otu ba mo te mo muki wana ono ti ko kanga obi ba pratique wana ezalti pona biso ba eto yamba Yesu Masia kolo pe mobikisi mais la majorité ba pasteur ba yamba Yesu Masia lokola kolo pe mobikisi et bien différence est démon. OK, merci mingi pona motuna ndeko journaliste omoni lelo batu bazo vivre na otozo benga ka ignorance lelo biso basali na nzambe défaut to ko na toza komi mona to tie biso nyonso eza nini olie totalisa bato nzambe tokomi kotalisa bato biso tokomi komema bana na nzambe balinga biso ke nzambe OK biso toza na eloko te ya kopesa bango biso toza bato pamba d'ailleurs toza be bana misala toza ba boy toza ba patron te lelo basali na nzambe tokomi komisala ba patron na musala eza ya biso te OK kolo musala zali OK kolo batu wana bazali osona siko bandimi pe tellement baza corrompu bakomi ko tambola lolenge mosali na bango tata na bango prophète na bango aza ko talisa bango bakomi na bolingo mingi na confiance mingi ya kolinga ye ke Jésus-Christ ya Nazareth ko yambisa bato Jésus-Christ lokola carrément c'est faux et archi-faux parce que makomé zolo bana biso na likolo na mabele na se na mabele e ana mutute e ana kombo te oyo eza likolo ya kombo ya Yesu Masia tango tozoloba na mutu aza lokola est-ce que eza ye eza ye te neti exemple koloba omoni mutu moko na nzela lobi mutu aza lokola pasteur Ale Abakouk est-ce que ezanga ezangate eza lokola c'est tant tozolo ambisa batu Jésus-Christ lokola c'est que certainement tozolo ambisa batu Yesu te tozolo ambisa Yesu mutu musuma tozolo ambisa batu mutu mususu oyo aza lokola OK lokola Yesu azalaka te toko yamba Yesu lokola te toko yamba Yesu azala kolo pe mobikisi na biso po lokola ye azate akozala te pe akozalaka te na mutu nyonso ayamba Yesu Masia lokola ye baba yambisa yo démon bayambisa yo Satan franchement na yebisi yo yaya yo yamba Yesu Masia lokola bayebisa yo yamba ye lokola mokondi te toko yamba ye lokola moko fo bande la confession na yo wana pokola za na posa na yo volonté ya nzambe za batu mabeba beba te bakufa te mais posa ya yawe nzambe za batu mabeba yamba ye babongola pe babika lisusu oyiko za bayambisa yo Yesu lokola yemba bayambisa yo entité moko yo yebite pour lelo banzambe baza ebele ba Yesu pe baza ebele mais tango yozo yamba ye lokola nani oyo yozo ya po biso oyo biso tonzimela lokola ya zate abota mate pe akobota makate
aza le créateur non créé azalaka ye moko alors tokoyamba ye lokola te tokoyamba ye azala mokonzi pe mobikisi na biso donc nazo pesa mamoko toli na baye bayamba Yesu lokola il est temps ya kobandela confession na bango ya foi pe ya koyamba Yesu azala mokonzi certainement Yesu wana akozala mokonzi na bango pe bakolika. Voilà, merci beaucoup. Na biso nyonso yo o ba yamse biso Yesu Masia lokola nkolo pe mobikisi. Ah eza babito bandela. Oui. To bandela parce que eza penza malamu mingi. Alors pasteur Alain Abako, comment nager vraiment vers la fin. Et mission na biso par rapport à concert, il y a frère Moussou ya Mike Kalamba. Habité on a besoin donc le bonheur pone yango et comme featuring ce qui ferait un tel qu'on a bêti il se peut que tout on est comme ni no ko on a eu koloba d'ailleurs nyonso de jeu komama makome lobaki mukolo na suka tokoyeba ba oyo ya nzambe ya solo na ba oyo ya nzambe te pe mukolo ngwe kozala mingi bakoloba na kombo na ngai nzambe mais mukolo ngo na koloba longwa na tikali ata koyeba yo te ozolanda bien aimé alors comment tu ko juger bébé oyo na kata libumuna na botami te to c'est la bébé à botama bongo to koyeba ko sala ba analyse c'est que vous allez messia voilà la mukuse par rapport à question voilà to c'est la bébé à botama mais là dans la confesse dans de kowana na yebi kaza musali na nzambi o lelo pe batebele bazobika na ngolu na ye atako oyo ko loba makana cesse mais biso tozolanda te oyo wana tozotala nanu oyo ezobima na part ya kolo voilà voilà babi ngongezali mokie penza ba jour ezali belé donc ngongeza mokie ba jour ezali belé donc moyen to bimisa nyonso to panzonga le alors pasteur Alain Abako par rapport sur nos jours na la première point tout est kolobela on a maman ya ba prophétie est-ce que comment to yebaki prophétie oyo papa na azopesanga ezali vrai. Merci ndeko journaliste pour na motuna na yo tango peneza mukie parce que télévision eza ngonga alors tina kokota pena na bozindo ya makasi za te mikolo nzamba kokabela biso to kokota na bozindo ya makambo oyo ya liboso makomezo loba na biso te na otako loba bokoyeba bango na bizaleli na bango ebele bakoya na nzoto ya meme kasi na kati na bango bazali bankosi ozomona lelo pe tozomona ngo déjà alors lenge kani tokoyeba faux prophétie to vraie prophétie wana mutuna mayo alors lisakoli ya solo na mokuse ezali oyo elongo bani na makomi na nzambe la vraie prophétie ezali oyo ekokani na maloba na nzambe oyo ebalani na maloba na nzambe lisakoli nyonso oyo ezali a dehors ya parole ya nzambe euti na Satan au diable pas pesaka bisakoli Satan a pe amonaka Satan a pe alobaka mai oyo batu babika kape mais différence ezali ya prophétie ya solo na ya Satan ezali prophétie oyo ekokani elongo bani na maloba na nzambe pe ezomema mutu na repentance ezomema mutu na pembeni ya nzambe ezali bisakoli oyo te ezomema mutu na mokili tozala bisakoli oyo ezomema mutu na bokili. Exemple mutazoloba namoni nzamba zoloba nanga mobali naza na États-Unis ozobala mobali moko États-Unis zoya ozomona vision ya mutu eza basé na mokili makanisi na ye ekotambola kaka na mokili pazo zela mobali ngwa koya kozala couleur nini akozala munene ndenge nini akozala na position nini azo se foka akokoma ko deyambile na ata escromo ko la ta veste ba français to kana na yemuta lokuta tellement de lisa ko bimaki mobali nanga ko uta États-Unis amoni pembe ya mobali moko amoni elega ayisege ye OK yango te lisakoli ya solo ezali lisakoli oyo elongo bani premièrement na makomi na nzambe pezali oyo ezomema bana na nzambe pene ya nzambe na bango ezomema bana na nzambe na repentance c'est ça la vraie prophétie na kota directement ko lobela pe parce que ceux qui ont une vraie prophétie, une faux prophétie, c'est qu'ils avaient un faux pasteur, un vrai pasteur. Alors, ils ont maté à autre téiba dans Zambé, milembo misato eko annoncer boye ya Christ, boye ya kolona biso. Ezali liboso l'apostasie, yami balé ezali mystère ya iniquité,
ya misato ezali enlèvement de l'église eza bilembo misato biye ekotalisa biso boye ya kolo ekomi pene pene esenge na biso to milengele parce que mobali ya libala azoya toza ba fiancé to ba fiancé ki biso déjà tozozela mobali ya libala alors akoya eza na ba sini misato l'apostasie c'est l'abandon de foi na kati ya abandon de foi ekoya kaka na nzela ya 5 ministères tozali na yango tokozala na ba pasteur ya lokuta tokozala ba apôtre ya lokuta tokozala ba prophète ya lokuta tokozala ba évangéliste ya lokuta tokozala pe na ba docteur ya lokuta apostasie ekotambola kaka na 5 ministères tozali nango alors na kati ya lokuta foto yeba to ana de lolenge ya bato ya lokuta tozana bato ya lokuta oyo azana ayebi makambo ya nzambe te azana parole ya nzambe te azali kosala makambo kolandisa na bipai ya utaki kolandisa mabipai ya zalaki bipai ya bandaki kozala tata na ya zalaki mutu ya ba pratique ya makambo ebele bele alors tangu ye pa longwe pa ya tata akomi nesika na ye akomi kosala maemanso oyo bandaki kosala makuna oyo ayebeli moto na makolote azana fondement ya parole biblique te yango nde fo ya liboso fo ya mibale ezali moto oyo azali na bible na maboko azali na kombo ya Yesu na maboko mais na kati na ya azali pe na bakisi azali pe na bama lelo tozana ba pasteur PD tozana ba pasteur oyo bateka déjà molimo na bango na Satan mais na bible na maboko aza conscient que aza na bakisi aza conscient que aza asala un esprit ya sirène asala un esprit ya déesse aza na mami watanaye mais aza pe na bible na maboko des différences ya bafo lelo tozana bango ebele nde bango baza ko mema peuple de Dieu musika na nzambe bazali ba aja ya diable o pe baye ko sala évangile ya diable kasi babomba mi na liloba ya nzambe babomba mi na parole ya nzambe babomba mi na biblia na maboko yango tozolo bana bana nzambe zala prudent moto nyonso akoya liboso na yo koloba na yo na part ya Kristu zala prudent so luka oyeba réellement est-ce que azali ya nzambe to azali nzambe te okoyeba ye na maloba na ye okoyeba ye na bizaleli na ye okoyeba ye na lolenge na ye ya kobika basine eza tellement ebelo ekolakisa yo oyo azali ya nzambe ma tokoya awa tokolobela yango pena lolenge esengeli. Voilà, merci beaucoup sur chaîne internet que vous avez toujours on est belé pour nous chaîne Bisso IHP Media pasteur Alain Bakok numéro na yangwana ils affiché rendez-vous na ils allez bon mardi jeudi n'importe c'est samedi. Oui pourquoi pas. Rendez-vous pasteur Alain Bakok à IHP Media ils allez mardi jeudi samedi. Donc mardi jeudi samedi donc jour wana pasteur Orban Rozanga te kozana ka chaîne malgré moi de préciser heure finale exacte parce que bino baby Congo tout ça ba neuf mingi côté teli énergie courant pendant les appels moi passi mais jour wana pasteur Alain Bakok Orban Rozanga te numéro na yangwana ils affiché vous n'habitez papa 2-3 personnes mbote au occasion merci pour na bande ko ba so balandi biso bipai wapi bozwami na pesi mbote liboso na bana nyonso ya vie nouvelle de partout oyo ozali bazali banda ya mboka baza na ba province na baza awa na ngumba ya Kinshasa mbote na bino nyonso na pesi mbote na yo pende ko journaliste na opportunité opesi biso ya koleka na chaîne kitoko na chaîne ya bana nzambe chaîne oyo boya bosoto boya buzoba oyo zolobela makambu ya nzambe pezo mema bana nzambe na koyeba nzambe ya solo na ba différentes émissions na ba différentes makambu ebele en tout cas kolo abambola yo pe apambola responsable ya chaîne oyo kolo amatisaye Maman GH bipa yo zali vraiment kolo amatisa yo encore de gloire en gloire bangunya na yo ba koya na sia makolo ya nzambe na opportunité pa lelo to moni ba chaîne ebele bo soto ekomi ba ko lobela ka makambo nzambe ba ko lobela ka makambo satan ba ko lobela ka noso ezoye banate alors chaîne oyo vraiment félicitations pe ezola na ma partout ba ko luka ba telemela yo nzambe na ko telemela bango alors bino nyonso ba yebi nga na ba ona yebi nazana ko ko pena ko tanga ba kombo ya bato nyonso awate kolo nanga apambola bino et bolamu ya tata ezala partage na bino vraiment ngai na bino tokutane na mikolo ezali koya bye.